Original. Bonjour, bande konanga nyoso ngande kona bino ya mwasi na kombo ya Bijou d'Or. Mama Bijou d'Or lelo amemeli bino un recette ya milkshake. Eza ba mama mi ba benginga lelo na tongo mama Bijou bravo. Mama Jolie apesinga mama Bijou bravo. Mama Michel, mama na biso Bernadette moi c'est papa Michel na ore ma benginga mama Bijou bravo. Donc belé ba mama ba benginga ba mama Fina. Donc mais j'ai ma copine ba te belé ba benginga pour la féliciter nga mama Bijou to en tout cas to zui recette ya kitoko to no sala skoma papu na biso ya kafse na ndako. Lelo mama Bijou ayeli bino lisusu milkshake. Mama Bijou asombi ice ou bien on a combo ya crème. Na sombi crème nanga o na magasin. Crème nanga ya vanille. Comme pe na ko somba ya fraise. Lelo nga la préféré ko sala nanga ya vanille. Na zui ice nanga oyo. Na zui ice nanga oyo na sombi on na magasin. Mama Bijou ayi na on ndako na fongoli ice nanga. Na zui pesé nanga. Na zui lutu. Na te na pesé na meki et salingai 220 grammes ya ice. 220 grammes ya ice. Na zui 220 grammes nanga ya ice. Na te ice nanga awa na kopo nanga. Mama Bijou azui milk nanga wa benga ona kombo dile ba benga ona kombo na milk. Na zui ona tiango na kopo nanga oyo na 200 ml. 200 ml ya miliki, 220 ya crème, oyo eza vanille crème esomba binango na supermarché. Mama Bijou a mélangé. Na mélanger nini? Ice nanga, oyo na sombi nanga ngoka na supermarché. Na zui peka miliki nanga oyo na sombi yango na supermarché. Na zui yango mibale na mélanger. Mama Bijou a zui lutu. A tourner ezala bilo mususu kuto donc ezala bilo mususu pardon otabi ezala monde facile boy Mama Bijou a tourner nazo tourner nini ice nanga oyo ya vanille nazui ice nanga vanille nazui miliki nanga ya malili na balusi yango esika moko. En tout cas, ma maman, il faut que vous ayez complet. Hein? Ma maman, vraiment, babilo, quoi, vous avez moins cher. Ba pesé, ba il faut que vous ayez complet. Et ça, vraiment, beauté à moi, c'est ça, na babilo, comme Miki wana. Na balusi, milkshake, nanga. Maman Bijou, a sali milkshake. Meka yango, maman, ata lobby, so ça, na ice, na onandaku, ya vanille, comme pe ice, ya fraise. Oh, biso, to bengi, on a komba ebea. Ozui ice na o esomba mi na supermarché, ozui miliki na o esomba mi na supermarché, o sangisi yeba ka mesure ya ko sangisa. Oyo na zui 200 ml. Oyo na zui 220 grammes. 220 grammes ya ice. 200 ml ya milk. Ice na biso vanille plus milk chez sali milkshake. Ice o ya vanille ngam tu na sali yango te. Na miliki o sali milkshake. Ngayo na baloli. Na tsepai. Wow. Milkshake. Milkshake nanga oyo. So na lingi nanga ko compliqué ngote na la kisibino na compliqué nanga ngote na zui nanga kaka ice na milk asangisi asali yango milkshake nanga lelo yango yo o eza po na mesure ya mutu moko to grave milkshake mama Bijou yango soki na lingi na compliqué yango Mama Bijou ozwa bitabe. Mixer nanga. Yeyo. Eloko oyo eza ya mixer. Eloko oyo eza ya mixer.
kotaka baloli yango na boye olongoli mufiniku oyo okotisi awa eloko eza ya mixeur comme mama bijou akokozwa bitabe na nga na kati ye na tie nazwi fraise oyo ebengami na kombo ebea na kotisi na kati na mixe ye ensemble na mixe ye esili nazwi ice na nga na tie ndambu nazwi pe miliki na nga na tie ndambu esali eloko tozolinga toloba awa milkshake. Donc milkshake eza nango facile pona kosala oyo nauti kolakisa bino ya facile eza nango kaka ice égale miliki esali milkshake. Comme pour kokotia yango banane, comme pour kokotia yango fraise. En tout cas, ma maman la lingi bino mingi, merci beaucoup. Na lingi kana la kisabino ndeni on sala milkshake parce que na prometaka ba maman na lobi ke oui. Nga na sala ata msusu hamburger na nga na ndaku na pesi mwana na sali na pesi bana na sali milkshake na nga neti lobi na saki KFC na saki mapapu na nga KFC na sali frites na sali la ki bango milkshake bana ba meli na bango nga mo pe na meli donc eza facile vraiment il faut quoi apprendre il faut quoi apprendre mais elle ici la kate donc ya mwana ya mama bijou bibo s'abonner massivement s'abonner na eza facile eza difficile te bon mon aka place mo ya rouge ba komaka abonner donc s'abonner eza facile eza vraiment bien pour na 1 plus bon kalo le bien on s'abonner te parce na s'abonner mama bijou azui nini moko pour na pourquoi moteur ma bébé woti wapi il faut qu'on se soutenir maman bijou a besoin ba nini na bilobo soutenir nga soki ezaki ekolo mosusu omoni asali milkshake wana appuyer rapide ko bolinga aza congolaise moi o s'abonner na chaîne nange eza te donc on les a malamu te s'abonner massivement la chaîne ya Mama Bijou d'Or Bidor TV masolo ya sika ozala jamais dessus Mama Bijou alingi bino mingi recette alelo ezaki kaka pona kolakisa ndenge nini basalaka milkshake Mama Bijou azomela milkshake na ye Mama Bijou amela milkshake na ye donc kitoko grave ma copine na nga nyonso na pesi bino mbote Jolie na Belgique Maggie na Belgique Bijou la Blanche moi ça pembe na kin maman nanga mado spaghetti maman le kamoto na Belgique ya Clotilde Yeki na France lelo yo ko bengi ya pour Bijou na tala ba recette na yo ya Clotilde na France bébé Molebe na Belgique quoi na pesi bino bambote na zongi koto na moni ma copine privée Mégé moi ça mwindo quoi maman na Kevin na pesi bambote belé na pesi mbote na famille na nga mobimba famille Mosi ya Derrick Mosi na Suisse na famille na mobimba na pesi Rita et puis na pesi ya Désiré bisous bye